papa na biso wale sabat ata kutonda ke non ça va nzambe mikolo osala te na récupérer mutu mo bona nganga ya koluba mais wale saloba na elika moko te jour wana wale satikala oloba lika moko te ke pona tiktokers mo weto pona nini po atikala oloba ngote ah pardon et tout le monde Maria Tumba aya bima abanda ko cracher ba n'importe quoi na kombo ya Israël muto boso na politique mais le chef de mes seguin papa le longi mabe tala longi boye tala boye tata mukolo boye na finga wote na finga ni mwasi na yo bimisa baby ko kala lili ya mulunge biloko po vimisi banzo tola ekoka na mulunge te bebe ekoka mulunge te bebe ya sima solo kuzu mulunge trop e obimza tofina ekoka mulunge te omona te basaka ba bebe la na la palais climatisé car climatisé donc babiloko wana nyonso wana ekoka mulunge te minu wana a changer che ya sika ekoka mulunge te ba place ba mabumu wana kukata ba maboko ba nini ko changer eza mabete mais bilo muso ko ka mulunge esenga fofu na place mo bo ma climat moko bien oza bezuta ba film abia nde makambo chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi biso toloba mingi musala nde makambo yaniki wenge béton to s'abonner kuna boyoka masolo tu ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais yanike wenge yonde makambo Queen France Télévision nde makambo musala nde makambo. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Vous êtes connectés sur King France Télévision, meilleure chaîne d'actualité, la chaîne qui vous informe à chaque moment, parce que vous informer, c'est notre souci majeur aujourd'hui avec le vôtre Yannick Wenge, Bengaye 12 fois maître, Moto Atonda, Nakatina Gibonzambe. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Vous êtes tellement ébélé, vous êtes à l'Arabiso, na Zimbabwe, na Zambie, na Afrique du Sud, boza na France, na Belgique. Bota la biso à travers cette émission, mesdames et messieurs. Merci na confiance, fidélité, boza la biso, boza s'abonner. Ce pesant bal boso kuta nango, please s'abonner, aimer, partager, commenter. Et ça la biso malamu mingi. Mesdames et messieurs, dans un canal toujours, que boza tellement ébélé, boza s'abonner jour après jour. Et on va ça keto améliorer Moussa la biso. Mesdames et messieurs, on va parler sur l'arrestation de Maria Tumba. C'était hier, bakanga qui est raison nini boyebi ndenge bakangeli ye parce que y a habité réseaux sociaux et BBC bana misu sur réseaux sociaux et comme ici mutu nyonso comme appelle l'état mutu to comme nzambe mutu to comme président Fachi mutu to comme avocat mutu to comme procureur mutu nyonso tout pour azata na moi abonné moi quelques boya comme rosala il peut faire ce qu'il veut parce que azana réseaux sociaux. On va essayer un peu de parler sur ça tout au long de cette émission, mesdames et messieurs. Ndenge bakangaki Maria Tumba. Maria Tumba bakangiye batu balobi comment bakoki ko humilier ye boye, comment bakoki ko kangaye makolongulu, comment bakoki boye, comment bakoki boye. Mesdames et messieurs, na habité congolais sokazaka na promni na mutu, chers téléspectateurs. Tomoni tangu bazotinde la Maria Tumba ba invitation to pe ba convocation ba congolais bozali komona yango bozo mona pe bozo ka ke ba fundi Maria Tumba faut kende ko se présenter akende ko se présenter na l'état. Maria Tumba faut kende ko se présenter na l'état ba fundi Maria Tumba ata mukolo moko te, mesdames et messieurs. Akenda ko se présenter dans l'état soi-disant azalaki libanda ya mboka azalaki na Dubaï, c'est bien bon mais bafundi avant voyager et il y avait pas un congolais to pe mutu moko bazaki wana po ebisa ke Maria Tumba na micho bafundi ko voyager na nuté ou soit la première invitation ba pesa ki Maria Tumba il fallait ba ebisa ke Maria Tumba katano. Voilà. Bapesier ba convocation, je crois 2 fois. Atine avocat na ye. Akena ko se présenter, c'est bien bon avec na voyage. Wana ba congolais bolobela ki angote. Tangu bakangi ye
nde komi ba humilier ye faki bakangi na mapapa faki la police ya babitema ya lata na mapapa oza star munene oza influenceuse munene lata na lipapa to bakoka ngoma kongulu boete to mona bakanga ba haute autorité kutu ya pays na sengle ma tumbaza loko nini so bakangi na lipapa e komi problème bali bala mo finga l'état kongo bolingi l'état sani bolinga l'état sani tango ma ya tumba alekaka na télévision ko finga bato afinga na mikolo bopekisa ki ete tango l'état tche maboko na mona na bato bima normal zo koma na Facebook na Congo vraiment ko bolingi siko nini donc mutakola mukabo ya bani ko finga n'importe quoi ko finga n'importe qui parce que as influenceuse ba baby si génération a biso a lelo ba baby si génération Kinshasa a lelo ba baby si bana mike par rapport à ba comportement bon bon ça na TikTok bazola ki sa biso vie bango ba vivre raté mesdames et messieurs bazola ki sa biso vie na bango o ba vivre raté bango ba la so vie mususu ba oye la biso mituka ya batu asaila ngo video ba oye la biso hôtel mo ka futi mo après ça la vidéo c'est-à-dire la biso vie o ya vivre té yango wana na réseaux sociaux yango la ba tiktokers ba ili biso Facebook ya comme je pense pas que Facebook est bebisa batu mais loko yena matalana oyo yango nem de bebisi génération za mabe l'état congolais en tout cas ça musalo ça msaki toko continuer bongo kanga bango parce que personnellement je peux pas venir ici pour côté la maya tumba pour on est à sala malamu auparavant c'est bon on est à ça babilo on est ba conseil ba nini papa maman boy et ça malamu mingi mais aujourd'hui Maria Tumba azana concert européen ça bisoté a baby sana ya comme baba ko n'importe quoi ko finga comme impoli tomona pasteur Walesa nganga moka ya ko tubela polikamo bana bongo nganga ye ko tubela keza na fi moko boy nganga na tanga kombote pasteur Walesa pe tanga na e kombote nganga wana loba kene na yawa na fula watebele fima TikTok eskuta yaka banina pese makambu et après tanga yeboye la kuta bengi soki Lucifer boye Lucifer biso ki fanda soki nito mona kawana mais na kati ya ba témoignage wana to tika ko mona komba ta TikTokers ata moko ebimate papa na biso Walesa batu ata kuta loba ke non ça va nzambe mikolo sala te na récupérer mutu mo bona nganga ya koluba mais Walesa loba na elika moko te jour wana Walesa tikala loba lika moko te ke pona TikTokers mo boto pona nini po atikala loba ngote à ma grande surprise tomoni Maria Tumba lié bordir afinga na pasteur misu minene tala elongi mabe boye afinga pasteur Walesa nganga apa akofinga nganga za prompte maga bongoli motema no ebité za solo ou pas mais afinga pasteur Walesa pourquoi pasteur Walesa sala nini Maria Tumba kotala boye akoza la koko ya pasteur Walesa pasteur Walesa za responsable za l'église ya munene oyo bato belé ba responsable ba kina na église wana mais bon mona ba dire oyo mwana wana aloba na TikTok. Alors bolingi biso nyonso to kotela ye to sepelate ne bakangi ye po asaki mama mala po ye Yesu yene mama Maria bakangi ye biso population to sepelate ndeni lete ko sala boy tangu ye bana sa mama bete ke lete zali tangu zo finga pasteur Walesa ça veut dire pasteur Walesa dans la famille en état que za pasteur dans la famille et lelo to sangana to ya moni Maya c'est qui Maya za nani aza nini na Congo oh batu bakomi koloba bo sepeli pasi muninga bo azana ta pasi azana pasi roko to ko sepelate muninga azana pasi tant je pele pas ba voisin biso ba voisin ko sa fête té mais quand même babilo mususu koti kango génération na biso za ko beba bana na biso bazo beba
na mutu abana biso fona za tiktoker so juste comme tiktoker dans un jeep na kinoko kokata nzoto na changer minu so nzamba salanga loboko tenga mala comme ça tout droit mukuse comme mulai comme mukuse, c'est ça et comme corriger batu. Mesdames et messieurs, ça passe mingi tout le monde Maria Tumba a craché sur papa na biso wale ça. Normal, tout si kango parce que papa wale ça pasteur boy tout si kango. Fait tout si kango. Papa pasteur wale ça fera tika parce que nzambe ndé au foot. Bon moi musu TikToker nous a craché pe lisusu. Papa aza mukolo to za na droit faut te payer respect. Aza droit yo Maria Tumba faut payer respect. Mesdames et messieurs, tout le monde Israël mutombo bosolo na politique. Aleki na bosolo na politique mais monsieur Kande asalaka. Atanga kombo mututa. Alors bino ba TikTokers bo la biso vina bino bienté. OK Dubaï au vandi na chambre ya Lix. Tamso futi jour mora chambre de Lix parfois futi ka ba air. Pour ça il a 20 vidéos mais yo zo futi la soki hôtel mora ba moins cher kuna na cité na batu. Donc, il y a 5 étoiles, pose 20 vidéos au balancer en haut. Attends qui combo à moutouté, mesdames et messieurs. Attends qui combo à moutouté. Et tout le monde a Maria Tumba, Aya Bima, abanda ko cracher n'importe quoi. Na combo ya Israël Moutombo boso na politique. Mais le chef de MSCG, papa le longi mabe, tala longi boye, tala boye tata mukolo, boye na finga ote na finga ni mwasi na yo, bimisa ye, boye bana batu to kotika bino bana batu bo bebi sa mers. Bo bebi sa éducation, bo bebi sa génération. Parce que bana batu bazo luka. Elo ni TikTok sali na mukilo, ya kilelo bo leo ni TikTok. A part ko bebi sa batu ba ko bibina bina. Peuple mo ya bibina. Batu bakomi bibina bina bakomi donc de makambu mabe comme ça na TikTok batika ye po ye et ça passe mingi mesdames et messieurs. En tout cas Mbosenge chef na biso Mbosenge Bosembe je crois luko luka biso solution en TikTok a apporté eloko mon côté TikTok a apporté le côté matalana a apporté le côté. Tala Maria Tumba ninga fingi boso na politique. Tala ninga fingi mwasi ya boso na politique. Tout le monde mwasi ya boso na politique na TikTok te. Tout le monde na Facebook te. Tout le monde va pas voir même la télévision te ya pa loba makambo. Mais tout le monde Maria Tumba a sa charge na ye. For nothing comme ça. For nothing. Alors, tout le maboko, tout le monde, l'État pour nous, quand il Makongulu, vraiment, l'État pour nous, bongo, l'État, tout bon, l'État bongo. À ça, la vidéo, moi, pour na Constant Moutamba, ministre, justice. À ça, il a pris excellence, monsieur le ministre, Constant Moutamba, vidéo, le la master naye, le la naibite, I don't know what's happening, I don't know what I can say. Limite, c'est ça, les sous-soutés. Bah tu vas pas soutenir pour ni à téléphone ya tombo longo boye a sali ba n'importe quoi lobi parfois ba fouti donc limite c'est rosate on banga l'état te na ni tant ba tinde les convocations o esuka ki mercredi et jeudi tant ya yé ba to yamba jeudi fara ke mbala na parquet. Parce que tu n'es pas avocat, baza posa yemoko magistrat baza posa yemoko concernant Azala. Et puis il y a non aroya jeudi. Jeudi on a beti na kara zo kwa bongsa ba shop na pe zo filmer ngo. A bongsa ba shop na ye bana misala boye. L'état est l'état bino bo saka na l'état. L'état est l'état. L'état est l'état. Akipé na été invitation na beton kara abano sa bilo na ye donc vraiment roi ça va bilo na ye après tant ba ko kangaye comme te justice à Congo te en tout cas je suis Maria Tumba
boko kanga makolongulu te fo bokanga ye na lipapa bola tise sapatu boza acha no beauté acha make-up ava bakanga ye yoka réflexion ba congolais wana omona bebe papa mukolo parfois charma ya tumba ngo misu fa bakange boye te. Est-ce que banda kongo ngo ezala ba YouTube bima Facebook bima mutu akisa kenda da ko salisa ba face na ye pe azola kisa yango po bano ba otala bazwa nini face na nga zaki mabe na kati yango ba bambinga ekomi boye libumu na nga ezaki ya kokoya ba bambi yango ozo ezala non te ke mutu nza masale ba minu moko ba espace habitenga minu boye te nga minu boye te na changer minu komande mususu na télévision pour moi na otala biso otala ye na ana ba 12 ans 13 ans leçon nini azwa kena moni mupende koto eza bien te na kene ba bongisa pour moi na otala na leçon nini azwa bola tela biso biloko malonga te ba moitié ni na kati TikTok pour aider bana na biso na nini TikTok et mabe. Ils ont bébé sa génération na biso. Faut avoir parents irresponsables pour commenter oh l'état na biso. Oh parler ba kange boité. Faut ala irresponsable. Ngalinga pe ba abonné ya ba irresponsable te. Na yebi ke ba abonné na nyoso akini France bazaka ba responsable. Na yebi. Na yebi ke ba abonné tout akini France ce sont des responsables. Bazaka ba irresponsable te. Parce que mutu azana na famille azana mwasi azana bana to azana baleki il peut pas encourager mutu ba Maria Tumbawana ke bakange boyo ki passe yo sepelité ba kangai pona nini ba kangai na boye pona nini po soki azaki mutu ya kilo ke Maria kilo bani ndezala kaka tango boti na ba convocation ana ndenga tinda ki nani baba ke no yemu fazala tanga kitaki na aéroport straight farake kuna so outi mutu boy bisinga yani kuwenge outi mboka ya malili directement mama ke na moto parce que kasho ezaka malili tela mulunge de mboka malili ya mulunge biloko pe vimisi banzo tona ekoka na mulunge te bebel ekoka mulunge te bebel ya sima soko ekuzwi mulunge trop e obimza tofina ekoka mulunge te ya omona bato basaka ba bebela na la palais climatisé car climatisé donc babiloko wana nyonso wana ekoka mulunge te minu wana a changer che ya sika ekoka mulunge te ba place ba mabumu wana kokata ba maboko ba nini ko changer eza mabete mais biloko muso ko ka mulunge esenga fofu na place mo bo ma climat mo bien so okuvana na prison mais oza somot on va appeler ça mulunge mais nzoto comme mystique pour occuper que lelo azo la transférer na makala Maria Tumba aujourd'hui samedi transférer na makala ba transférer na makala parce que ba kuti des plaintes kuna ba kuti plainte moko ya pasteur na biso muku anani wale ça deuxième plainte ba eza ya Israël muto moboso la politique bakuti des plaintes kuna bakuti des plaintes donc les plaintes wana esenga ke no prison l'état balandela makambo l'état balandela internet eza malamu mingi ya ko cracher n'importe quoi eza bien mais suka nango kolela boso na politique ba Israël muto ba ko lela ko pola la prison aloba yango. Donc voilà. Bande ko na biso ya TikTok o botikali ete ya bino. Boye bake eza malamu ko finga. Eza mangomba bien mais soko zwami. Suka lango ezali. Bomoni sort ya Maria Tumba. To sepelité parce que bakangi. To sali fête pour bakangi. Mais to te inde komoko. Ata le to mona ote nzambe likolo mona o. Yeba eloko ozosala ngo ndenge nini ozosala ngo pourquoi ozosala ngo na raison nini façon nini osalela yango. C'est ça mesdames et messieurs. Salam salam na malamu sur na TikTok professionnalisant parce que ba ninga mususu TikTok wana permettra bango
à la promotion à boutique, promotion à magasin, promotion à l'euro boy. Baninga musuda bamboka mususu. Mais chez nous, na évité à Congolais toujours à makambu kwa kana ndenge na biso. TikTok to komisa yango na bandenge moko boy. Mesdames et messieurs, et ça passe mingi. Tout changer. Aux armalamu mingi. L'arrestation à Maria Tumba était à biso to tikali au koleka na télévision koloba mabe na kombo ya mutu songolo topé pakala. Voilà, on a qui le lona lo bangwana et ça passe ndiko na biso ça passe à passer en tout cas courage, zalaka courage yomoko linga comme bongo. Soko linga était je pense pas qu'il y a comme un niveau là, c'est parce que yomoko linga kiango pour soko linga kiango te. Zaki osalango pose ka base, osalango pose à succès. Bon, on est allé yomoko. Merci beaucoup mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Jeep à vérité. Ah bosolo okuta bosana, ne to lo baka s'abonner belé, bo s'abonner belé. Quand la vidéo est le kika abouissant s'abonner parce que awa les chaînes peut s'abonner information à tout moment mesdames et messieurs. Merci de la fidélité et confiance. Vous avez tellement belé bota la biso. Nga wabino yani ko ngemo tato na kibonzambe. Dans vraiment un sengo. Ya oyiba ki boza tellement belé bota la biso en tout cas vous allez connecter, brancher, s'abonner, aimer, partager, commenter et ça va bien tenir avec vous batala. Moi réflexion au biso tout sali mokolo lelo. Mais ça connecter na kin France, ba vidéo ekota ke belé to sala ba émission tout pour na ndukabilo ba information la chaîne Oyo tout sali la yango bino bandeko Oyo bozo libakuna bino botala biso na mondati. Merci beaucoup Redi Wengi animateur de luxe. Merci beaucoup à Marie Tibosonga. Merci beaucoup na batu nyonso botala biso boza tellement belé Oyo wapi na rotanga kombote po minute ya biso ekoki. Kemia e ingela on mabota mabi. Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais Yannick Wenge yonde makam Team France Télévision, salande makam.